Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko, ici Kanyoso Bozwami, bonjour, bon week-end à vous. Et puis voilà, naye, na Alexa, moi, message oyo mukie concernant Avinanga sur Makambo. Il y a notre fille Eliana Bafana Kitoko. Eliana Bafana Kitoko, biso sotoyebi, depuis Makambo et Banda, na, je crois janvier, hein, fin janvier. Il y a Yena Moïse Mbie, comment elle avait dénoncé ce qui s'est passé entre elle et le pasteur Moïse Mbie. Bato ebele et choka ki bango et puis to lekisa ki yango na ba media ndenge to lekisa kaka mutu na mutu apesi ya vi na ye bato misusu basala ba analyse, donc on a fait des analyses pour na ko condamner acte wana tout ce que la fille a dénoncé to condamner ki acte wana par rapport à pasteur Moïse to condamner ki vraiment acte wana la fille a bande koloba et puis omela ki te to monde ba ki ko déposer plainte na parquet, donc problème est comme qui na niveau ya parquet na biso. Bandeko ler makambo oyo ya Eliana na Ben. Ler makambo ya Eliana na Ben e bandi fiancé na ye Eliana na Ben. En tout cas, jour na landaka video oyo bakendaki epa ya Eliezer. Ye na famille na ye mobimba, na papa na mama, na famille ya mobali na ye. J'étais un peu... Je sais pas comment expliquer ça. Je me suis retrouvée bouche bée, quoi. Donc, je manquais même un endroit pour me stationner. Nami Tunaki, hein? Pourquoi ça, tout ça là? Et puis, on a pensé que directement, dans les cambo batobele bakome oloba, est-ce que c'est pas Moïse Mbie qui essaye de te faire distraire biso? Parce que na batu wana ya Congo, tout est possible, hein? Ce basi ba akize ndenge wana azo lukasiko ami nettoyer tout ça là. Donc abi maka ndenge alobaka babandaka na ebi ndenge babandaka na ebi pe ndenge suka kanga mutu na ganyaka. En tout cas, et choka kingai na sens que notre fille Eliana que nous aimons beaucoup. Et c'était pour moi ndenge parquet et katina no makambo wana te ba suivi arrêter plainte te. Ponanga, il fallait attendre d'abord. Il fallait passer un moment comme ça dossier on asuka. Nalanda ki vidéo na basala ki epa ya Eliezer. Nazolo ba pona condamné te, je suis en train de donner un peu de conseil. Muto ko finga na lingi awa mafinga te. Donc nazolo ngana pesa moi conseil muke kaka. Ata soki Eliane te mutu mususu, jeune fille na biso mususu ayeba. Bandeko tozala makolomi bale. Mbwa kuto azaka na 4 makolomi alanda kanzela moko. Omoni na vie, soki ozo komisa eloko na suka te po bande eloko mususu, tu vas t'embrayer. Donc, simbi koto yo, oya kobima mutu mabe au moment où tu avais raison. Parce que ozo landanzela moko te. Il faut koyeba ko se focaliser ce qui est essentiel. Parce que na vie na biso batu, makambo yake bele. Mais yo moko ko trier, oyo eza important. Nde otamboli nango. Na ebi pourquoi na oloba ngo na ngina zonga je vais na lingina na zonga place nazalaki pona oloba na landaki dossier wana landaki video wana o famille Eliana na babokilo ya Eliana basalaki epa ya ndeko Eliezer na tokomi wapi. Eliana explique nyonso fiancé na ye wana ler babandi le bazalaki na fiancé na ye ya kabona ki na pasteur Boba avantiro passer salisa ki wana l'air esilaki ayeko kutana na Ben babandi fiançailles l'air Ben a confirmé que azo ya ko bala ye ndeye azo ki décision ya ko dénoncer d'abord avant abala po akende na ba culpabilité wana te. C'était une chose très bien. Ezaki penze loko pe ya bien. Alors l'air ozu décision wana ma belle. Normalement il fallait oyebisa Ben azela sikoyo. Les ozwaki décision wana ya ko dénoncer d'abord, ko sauver milimo abato, ko éclaircir batu, ko lakisa batu biloko eleka na ba kuku kuna. Donc yo mutu penzo bimise libiso, makambo eleka na kuku kuna. Et pas ba pasteur, misusu bango nyonso te. Maman, oyebaki bien, tu savais à qui tu as affaire. Et puis toye komona ngo biso nyonso, ba machine nyonso, oyo ba campagne nyonso esalemi. Pona tina ko kweisa yo.
Donc, yo moko oyebaki muto za na ye affaire aza mutu mukete. C'est un homme influent. Et puis, il a mis toutes ces réseaux-là. Il a mis tous ces réseaux en marche pour déstabiliser yo. Donc, il fallait que yo na papa Ben, boze, oyebisa papa Ben azela. Et puis, toi, tu devrais être patiente. Parce que lo kwa na ya Moïse Mbi, peut-être yo moko bande ko comprendre en oti. Jou bo sala ki vidéo wana, que au fiancé no zo ko bala yo présenter ba bokilo. J'ai compris que tu comprends rien. Ozo dénoncer parce que Nzambe, parce que Nzambe so ki atielo ko pa mutu pona ko bimisa ko sambisa mutu moko boy ko bimisa misala ya mabe ya mutu moko boy. Mutu ana zo bimisa ngo parfois azwa kabilo ko ana a comprendre makambo ango te. Moi j'ai l'impression que ozo comprendre te avec qui tu as affaire. J'ai vraiment l'impression que ma fille, ma belle, notre fille, que nous t'aimons beaucoup parce que tu as osé. Mais j'ai l'impression que les robanda qui makambo ya Ben, na comprendre que c'est comme si yo moko ozo mona munene alikambo wana obimisa kite. Pour moi, il fallait que oyebisa Ben azela. O comme ça likambo na suka. Ndenge olobi c'était plus fort que toi. Donc c'était plus fort que toi cette voix-là qui te demandait de dénoncer. Alors, voix oyezala qui plus fort que yo wana. J'ai l'impression que o comprendre ango penjate. Nzambe soki apesi mutu mission, bakendaka tina suka. Olobi o ebisi Ben, il faut dénoncer avant bobalana. Maman eza tactique takete. Parce que mutu ozo dénoncer wana, aza déjà na bato, c'est une grande star ya mboka na biso toro ba vedette ya mboka na biso. Aza chantre, ayebani, aza pe na église o akambaka. Il faut yeba na mutu no ke batu tout wana bakoko ya sirio parce que bazo mona ke baza bafana kwiti ta ba kondimate ke yolo ba mabe ya papa wana te. Alors si konsonga na ngana pesa ona minito mama Eliane bafana il fallait ki ozelisa oyebisa mobali na yo si réellement lingi yo ndenge eloko wana eza plus fort que yo mwayo garder yango ezate apesa yo temps. Il fallait bozala patient. Parce que Moïse Mbi azoluka nzela nyonso oyo akoki ko détruire yo pona likambo wana obimisa ke po ayebi ke likambo wana ebimisi makambo ya bombaka na secret. Akoki jamais kotika yo na kimia te. Yo ozali mutu moko koki kokende mabala sikoyo te. Oza mutu moko il fallait faire de la prière. Nenge olobi okei ba délivrer c'est bien. Eza mabete. Mais il fallait siko okangamana na Nzambe. Parce que oyebi kobala, biso to bala to yebi ndenge zalaka eza blague te. Obando passer journée mobimbozo konisa eko leka ndenge ni kozala ndenge les organisations ko penser ko solana mobali. Eko tinda yo okangama penza na Nzambe te. Or dossier o bimisa ya Moïse Mbie. Eza dossier moko eza spirituel. Donc, dossier moko il faut ozala à tout moment na mabondeli. Kokota na distraction te. Et moi, j'ai pas compris une chose. Likambo et sili na nute. Yo wana o entamé likambo. O leki na émission ko présenter fiancé na yo. Au moment où yebi ki oza siko na ennemi mokote oza na ba ennemi. Batu nyonso balinga Moïse Mbie. Bako luka bako isaye. Moïse ye moko atelemisa tout un réseau. Pona kokweisa yo. To mona ba vidéo na yo ya mutakale bima. To mona makambo ebele batu babima kabasali bi émission ya kofinga yo. Namona jamais journaliste moko ya Kinshasa asali 2 ou 3 émissions pardon azo lobela yo bazate. Donc batutu nyo swana baza corrompi. Yo il fallait que okangamana no na Nzambe. Ndenge voix wana bande ko ezalaki plus fort que yo elonga kite o fan o bala na likambo wana. Il fallait que nano likambo wana tina suka. Lero komi na suka o atame eloko mususu. Parce que bandeko, toyebi ke mboaza na makolo 4. Mais landaka nzela moko. Salaka eloko étape par étape na vie. Et ça très important. Parce que na vie na biso babiloko misusu yaka pona ko ambrier biso. Yo moko siko koyeba nzela ni na Hollande. Du fait que Nzambe atio wana lokola messagère. Obimisa babiloko Nzambe alibando linga aloba. Selo maloba no lobaki. Alors il fallait d'abord être là. Il fallait nan hôtel ma place wana Nzambe à télémission. On continue à dénoncer parce que oza trop jeune. Mon fiancé no pe ben na moni azape trop jeune.
bozo obligé kaka na kati ya potopoto ya Moïse Mbi si nanu te bobandi makambo ya mariage. Tu vois pas que ça embrouille, même les gens qui te supportent, tout le monde. Donc, la tika qui bouche bée. Moi, je le dis, naza ko lobate parce que non ça la vidéo. Oh, na lobakango puis na si ko lobakango na ba analyse nanga. Moi, je suis pour Eliane. Je ne mâche pas mes mots. Naza pour Eliane na lobakango. Parce que courage wana ya fi wana zwa ki à côté mabana basi combien ba viola ka bango na ba passer na ba sala bango makambo na ba passer mais ba lobate. Mais notre fille Eliane, elle a osé quand même. Moi je suis pour Eliane. Elle a osé, tu as osé ma belle. Mais si on n'est comme mélanger sous na mabala na comprendre. C'est comme si message ya nzambe apesa kiyo privilège na nzambe apesa ko po bimisa makambo. C'est comme j'ai l'impression que yo moko ozo comprendre ngo penza na noté. Parce que ko préparer pe mariage eza blague te. Oh likambo o ya Moïse Mbi o esengi concentration, esengi vraiment prière, esengi vraiment ko zala na état ya prière. Ko senga force pas mutu apesa ki force ya ko bimisa ko dénoncer, apesa yo pe force ya ko défendre banguna lopo olonga. Oh pardon. Ya ko défendre bato ba hotele melona bato bazo croire na makambo wana te. Et surtout que makambo ango eza na maboko ya l'état. Il fallait te concentrer au komisango na onasuka. En tout cas nga naza contre mariage na ote, je suis pour ça. Moi signor c'est fois bala mais batala rappelle les moments. Batala attend. Est-ce que tant vraiment okoke ko bimisa ndenge bimisa ki bon ko tika na bino ba fiancé azo soutenir na ba prière ba famille pe ko kipe ko kutana mais ozo obligé ko leksango na ba YouTube te parce que scandale o euti ko leka na YouTube il y a même pas 3 mois. Tu n'es pas obligé à collecter ma camono ka nyoso na ba YouTube te. Scandale o euti ko leka il y a même pas 3 mois. Tu n'étais pas obligé de faire passer para fiancé na yo, tout ça pour nous expliquer toute cette histoire-là. Et c'est là qui vraiment la place. Moi, je me demande parfois, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un à côté de cette Eliane-là pour la conseiller? Est-ce que tout mon côté à côté Eliane pensa pour appeler ça conseil? Au moins, si vous avez dit, allez, ya ba ennemi na yo, ba bimisi fi wana ye ko loba ko botoli mobali, ba bimisi na ba voice akala. Pourquoi? Parce que pour le moment, osa fragile, okoki ko bimate. Oki ko bimisa biloko wana te. Oko salango na kuku bosi sata makambo na bino ya kuku, lere sikoyo tribunal ekati makambo ya yona Moïse, tu peux présenter au monde entier ton mari. Tu n'es pas obligé à te présenter en tant que fiancé au moment où oyebi morceau dire ni nozanango. Oyebi à qui tu as affaire pour le moment. Moïse Mbi oyo atia ki ba machine nyonso en marche pour te faire ridiculiser. Pona ko sambwisa yo, likambo ngo pena no komi na suka te, obimiseli biso lisusu fiancé. Mutu aboyi yo obala te, tu es une femme, mais batala ka moment ma chérie. On regarde toujours le moment, est-ce que le moment est bon? Est-ce que ce moment ici je peux faire ce que je suis en train de faire? Occupé ko bala sans ko bimisango na media pona ebite na media to komisango so ki tribunal ya monde na ebite. Il kamba fiancé no wana uzaki obligé ko bimisango na media te tant que o mususu wana nzambe apesa ki o mission et sili nanu te. Après Moïse akwa ko bimela biso na yebi ndenge babandaka na yebi pe ndenge sukaka. Parce que bino moko boza ko s'embrier parfois. Ce que tu as vu, tout le maman ya monde, bandimela yo, bandima kiango. Mais maintenant, il fallait kotika la place wana. Continue avec la prière. Tu peux avoir ton fiancé dans le privé. Tu n'es pas obligé à kobimisa ye, ko exposer ye boete. Pour ekoya ko dérouter, ko décanaliser makambo oyo batu bazoze la makambo ya Moïse Mbi. Oyo komi na ona sukate. Bakoya ko dérouter yango ko décanaliser yango bakomi ko lobela ka makambo ya oh bene na Eliana oh bona bo oh mission oyo lobi nzambe apesa ke ya ko dénoncer et puis tozozela tribunal e kata makambo okoki ko ya ko bimisa biso su makambo ya fiancé na ona minute ote. Ma chère, eza mabete ko bala ma chérie, c'est pas mal. Oza moi si faut bala.
Mais batalaka ba moment oya ko bimisa ye na ezelo ko kutika pe na privé. Entre deux familles beaucoup tani bo sisi makambo. Ofandi mobile nozo aider on a ba prière yo pe ozo sala ba prière. Bo continuer pour que bo la concentrer les kambo yo et les kananu mo pepe yo et les kananu. Parce que Moïse Mbi aza mutu pambatin c'est quelqu'un qui est connu. Muto azo bundati lelo azo lingane asalire azo linga ye atikala atikala peto ndenge ayebaka ndenge bato babandela kaye ayeba pe ndenge esila ka ya ganyaka alobaka ngo babiloko nyoso bazizani nyoso ezali akoza pe azo jouer na kati kuno oyeba te. Alors tu dois être prudente. J'étais vraiment étonné, surpris. Si je peux ajouter un autre mot, j'étais vraiment déçu quoi. Et ça biloko no privé ozana mutu munene liboso na yo. Nzambe atindi yo oya kokwesa Goliath wana. Tolobite ke po Moïse Mbi akufa to Moïse Mbi azala soki nani tete batu ba yeba makambo esale makana kuku ti haise courage fini yango ya Kishasa okyo salango. Prevane ke mkutu po ba soutenir o baza basi o tangi makambo ya viole ko longola bazemi bango nyoso baza kuna ba longola bango bazemi bebele bango nyoso te be misus mais baloba te toi tu as même quand même c'est courage de dénoncer. Prevane ke mon côté kuna na Kishasa alobela rayo na ba chroniquer au contraire bazo finga o bazo côté là po ba pesi bango mbongo et pas Moïse po ba sambiso. Oli siko otika la makasi o se concentrer na on eloko moko wana ma chérie eloko leki concentration na eloko zo sala ezate bas kombina ka ba chose te ozo sala eloko sili sango komisa ngo na suka aussi si on a suka bandi eloko komisa komisa ngo na suka. C'est comme ça que ça se passe. Mutu a mélangeaka biloko résultat ezalaka médiocre parce que au sangisi biloko ebele à la fin on se concentre na eloko moko zo sala o wana eleki o bandi eloko mususu mariage no wana okeko sala ngo pe na privé. Tu n'as pas obligé de nous présenter ta belle famille et tout ça bazo loba tout ça et ça là qui pensa bien te ce qui est là qui problème ya Moïse Mbi ici là qui c'est bon pour lobi oloba tu as été vraiment clair na vidéo wana. Oloba ki ben aza fiancé na yo, le ra proposa ki oli ayebisa ki alingyo ya benza avbala yo officiellement, nde oyebisa ki tu ne sauras pas te marier na fardo ane fo bimisango. Ezab ki mabete, mais il fallait que oyebisa si ko ndenge na bimisi yango boy na yeba ite ko zo ampleur. Omoni ampleur eloko ezui. En tout cas, mon chéri, patientez. Ou en tout cas to sala ngo na privé, éthique à la peine na privé. Bozo obligé ko le kango son na médiateur. Yoza mutoko comme c'est là comment on a média pour le moment il fallait aussi ça na no ekambo ya Moïse Mbi wana. Peut-être yozo ba grandeur ya likambo oyo bimisa te. J'ai été un peu je sais pas comment expliquer ça. Pas tellement déçu mais j'étais bouche bée quoi. Je savais pas où me stationner maintenant avec mes idées, avec mes pensées. Si ça likambo moko comme ça on sait que on est à ce niveau-là, ici, là. On a fini ce qu'on faisait. On prend deuxième problème. On va trouver la solution sur ça. Vous voyez, maintenant, on a trouvé le problème de parquet fini. Moïse a gagné ou toi, tu as gagné, on ne sait pas. Tu passes aux médias. Tu dis que mon idée était de dénoncer pour sauver les âmes. Alors, j'ai fini mon boulot. Même si ma PC a raison, mais moi, j'ai fini mon boulot. J'ai montré les preuves. Et abiloko oye saleme la kinga maintenant là je ferme cette page et je vais me marier et voici mon fiancé batu ba yebi bosi sina no eloko moko mais na plaire nyoso makamba Moïse Mbi ezalango ezapa nano elali no te tozo zela kaka parkende décider nano te oyo kubimise sous fiancé tout ça. Moi parfois je me demande batu au conseiller yo bazate Eliane. Et il y a une chose que je me pose, la question que je me pose à tout moment. Eliane, ma kamba fiancé et kobala, moi je ne sais pas. Ozana no mwana muke, tina ka 20 ans. Ozana 20 ans Eliane, zoa ton temps. Au moins ce que vous tina ba relation moko lokola o sala kina Moïse Mbi wana. En tout cas, normalement ozala ki po balobaka pour mieux sauter il faut reculer. Ozala ki fi moko il fallait que fanda nano calme, o lukino elongi nzambe. Calme penza. Même si fiancé na yebi ozala mwasi kitoko mibali bakoyaka et surtout que makamono ebimi boye. Mibali bakoya kaka maîtrise-toi. Ofande nano calme, oluki nano elongi nzambe ofandi nye.
Parce que mutu ozana e affaire madame. Azam mutu a pam te. Yo moko lobaki yango. Yo moko yebi makambo ezala akuna. Alors il fallait na ko luke longa nzambe fanda calmement. Tika no makambo ya mabala. Non mais mwana mwasi ya bala ka normalement ezala bien mwana mwasi obali oza déjà pour libala eza finalité ya vie ya mutu te. Libala ezali mutu moko boyokani makila na bino kokani donc osepeli na ye pe sepeli na yo bozu décision ya ko sala foyer ensemble. Mais mutu na mutu aye na capacité na intellectuelle. Mutu na mutu aye na diplôme na mutu na mutu aye ne loko no mona équilibre eza na kati ya foyer. Soki moko azo sala te mususu ana diplôme na ko sala ako utiliser yango mona revenu ezo ya na fin du mois na kati ya famille. Makambo tinda pe mbena biso ba respectaka mingi te ezali omona mutu penza na 3e graduat po babali ya 4 classe ya kelibala atiki pe classe bongo sikwa komi papa ami kwanza kana mutu azo senga mbongo c'est pas ya kabelo to ya nini. Oh, tu as les mêmes capacités que nous avons les mêmes capacités que les hommes. Ozana 2e na okaso ki 3e graduat. Fini d'abord tes études. Continue à prier. Après les ozana diplôme tu as pourtant on limite que a forcer au kobala okipe kobala utilise no classe na yo. Ou bien oye a pas une classe non mais sala makambo wana na privé ma belle. Ndenge obimisa ki yango sala ki bien tetala lelo bato ba komo bimisa ba vidéo ba komo bimisa ba voice. Pourquoi? Parce que bato yo batia déjà ba réseau pour na ko bebisa yo ba profiter nango al. On sait pas aussi c'est ce qui biloko wana pe ezali eza motivé par bango ou bien euti na ba source na bango euti pa na bango pona ko déstabiliser yo kaka. Ti encore trop jeune to mona ka wana poto mona mwana nano atangiti lero 6 classe pa moni yango bokenda mabala bozana na ba 2e graduat 3e graduat na ba 19 bokomi kuna boyebi ko lamba te boyebi ko nini ko gâter mobilité le bal ekufi. Oh, ezala kana aussi c'est dans nos classes comme ça maman abino bandi ko l'action ndenge ba lamba ka pa okomi na temps na université o kasi ozana temps o sala ka ba TP o kenda ka ba l'action ko lamba mais lero aussi classe maman abino ko l'action bi lero ko zwa mobali na ko zwa na respect na respect nyo parce que o yebi misala nyo so andaku et puis ozana diplôme moko bo quelconque o ko kipe ko travailler to wele la ka ko bala c'est quoi ça? Aventure aussi lesquels yo eseli bongo prends ton temps réfléchis tanga classe luka elongi nzambe parce que mutu ozana ya faire c'est pas une petite personne et d'abord aza musali nzambe donc toi tu dois beaucoup prier Eliane bafana tu dois prier Eliane Kitoko tu dois beaucoup prier. Quand le bate que na komi star na profiter na bala te. Il faut d'abord prier. Pour mon bala na lobby pe ako finga obiloko ileka ki na YouTube wana. Pour li bala ezate ke za place eza lié à réfugié te. Donc stabilise-toi. Tanga ba classe concentre-toi luka elongi nzambe po eloko osala ki eningisa ki mokili mobimba. Prends le temps. Ou bien ceux qui osa pression lingi mobile no lini bo bana na privé ko bimisa ngo na YouTube te makambo eti koleka na YouTube ayo bimisa su makambo na YouTube o kutu esili na nteto zana na parquet aussi si ba mama kutu baso besu balo banini te makambo super ko leka na privé Eliane. En tout cas lo ngana zala ki akoloba yango ngana osala ki mabeko misabilo ko na privé mais c'est pas grave il faut beaucoup prier parce que oyebi mungu no yebi mutu aza sima na makambo na prie beaucoup vraiment na makambo nyoso ezoleka oyo